bandeko bomoni bino moko ba tunisien na ba congélateur na bango eza na bateau bakufa na kati bomoni yango. Voilà, j'ai là. Établissement Bon Voyage, Artistère. Les cadavres retrouvés dans un congélateur. Au moins 10 enfants. Partagez le direct. C'est chaud ici. Les cadavres retrouvés dans un congélateur chez un Mauritanien. C'est fort. En tout cas, il y a l'attroupement ici, beaucoup de gens, voilà. Voilà. Il y a beaucoup de gens ici. C'est la boutique établissement Bon Voyage. Voilà. Partagez massivement, partagez le... Bote ba papa, ba maman, bandeko. Bote barando, na barandone. Bote bato balingaka rando, na ba oyo balingaka rando te. Bote ba jeune garçon, na ba jeune fille. Bote bana mike, na ba bébé. Bote ba Sainte Anoirite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Bandeko nanga, makambo ya kidnapping oyo. Eza makambo ebanda depuis kala. Loi moko batiaki yango na parlement na 2023, le 25 janvier. Eza na video moko Delice Sanga. Président Yanvol a posté yango. Nzoka na parlement na biso tokanisaka ke tozalaka na balobeli. Miyibi. Bon, nous sommes na parlement, intérêt na bango. Basi déjà balekisi loi. Sénat ici déjà voté yango. Sénat ici déjà adopté yango. Likambu ya ba vente ya re. Oh, reza na registre moko. Donc Congolais nyonso n'est pas. Oh, ya se retrouver na carte registre T. C'est-à-dire qu'il est d'accord pour la vente de ses reins. Oh, yo kananu, hein? Bandeko bomoni binomoko. Bomituna mingi te. Nyonso eza parti ya kidnapping. Bandeko kidnapping bomoni binomoko. So boke na TikTok bokomi Tonto TV. Bokomona alobeli pe kidnapping oya modela shika oyo. Ekomi ko kidnappé batu en direct à TikTok, Instagram et Facebook. Mutu moko aza na ba image bien atindeli yo demande akomo solisa yo akomo lingo mobali kitoko pe kote musu mwasi kitoko akabeli yo pe $50 otia ba crédit na téléphone atindeli yo pe mbongo Orange Money to apesi pe mbongo salisa suki pona mukolo bokutana to kacha suki mukolo kokenda rendez-vous alors batindi mutu musu ya kozwa yo mwana mwasi pe po na confiance soki mwana mobali ndenge moko tango oza na confiance ya mutu wana okei pe tomoni polisi abimisi bato bana basi banlevaki na lupango clôturé bazotonga 2 ou 3 niveaux penda kongo ngosila
bazotonga kuna na kati nzoka batia batu bakidnapa bayelaka bango biloko baliaka bino ozomona kaka chantier bazotonga nzoka bakidnapa bango soki ntango ya koboma bango bakei balalisi bango pongi bakei bandeko kidnapping yango wana neti oyo esalami na Pointe Noire bakidnapping wana mpe osama na Brazzaville bato ya Brazzaville balalisaki misu siko bazomona oyo bakoma okutana na yango bandeko na Brazzaville neti wana bakekuta congélateur wana na ponton na Pointe Noire bobosana te na ponton kuna port ezali donc nde bakongele bato wana ntango babato ekoya bakomema ngo mpe on sait jamais soki nini mpe bato bakuti bango na congélateur batie bato bazali batunisien bandeko ya Congo Brazzaville ntango boyoki bato wana bali batunisien nakanisa bomoni na mokonzi ya Tunisie alakisi kalingaka bato mwindu te bato mwindu babetami babomi bango na Tunisie babengani bango na ndako baviole bato mosusu bana basi bomoni na baimage na TikTok na YouTube na Facebook siko bato ya mboka wana bomona bango na congélateur na bango baza na bato bakufa likambo mosusu eza te kosala bango kaka ndenge kaka bato bana na congélateur baza kutu na kotina okende na boloko te so bakende na boloko bato boza na boloko bosala bango kaka eyo esengeli batika mokili oyo bandeko bato wana bakokozala na mboka bapaya bayali ferme bazobima bazosekisa bino me makambo oyo basalaka okokama nga na Angola natekela batunisien voiture nanga Honda na bavoiture wana otaka nango poto ntango nakei wana nakendeki na motu mopaka pembeni wana mpe susu ntango tokoti modele amoni bato kuna alobi awa ndire bato bazalaka te na po ezalaki pavio moko ndako ya monene na bien tomonaka na bato nde babima te na nde bakota me na kati ya ndako bamoni bato ebele bango to bavanda na batapi mpe ntango ngai nakomi tosololi te voiture kaka eye wana nateki bazwi contact bazwi mikanda bapie ngambo batangi tosololi te kaka voiture ya contact yango mikanda batangi mbongo nazwi nakei pasi mpe mawa bandeko ya Congo Brazzaville bino mpe kuna bofungula miso eza likambo mbongo ebele mpe bato wana bakobimisa mbongo teke mpona babotola motu saki te mpo bino moko bomoni neti na Congo Brazzaville apart na Pointe Noire baoyo bomoni na kati ya Brazzaville bomoni bana basi ya mike baleve bango bakidnape bango mpo na nini telefone babotola bango meno bana basi oyo bazolinga na Kinshasa na bana mibali bageno bazokabela bango bakredi bazotindela bango bambongo bango ntango bakoya na rendez-vous mpo babotola bango nini sapatu babotola bango ceinture bandeko ezali réalité ezali likambo ya biloko ya nzoto
ezali réalité. Bozwango lokuta te eza réalité. Surtout lokola ba maladi oyo. Oyo ebimaka na 2020 tina mokwalelo. Tina mokwalelo biloko wana ali recherche partout na monde. Même babino ba obovanda na ba Turquie, bozana ba Brésil. Soki likambo moke ozobela zwaka kisi na somba na pharmacie mela bokende bopitalo na pampamba te bakobendo makila batali boye groupe ne kokani na motu moko aye deja na 1 million pona biloko nzoto. Alors ke bokendaki liboko malade ya moke otikali ndenge ezala kaka leki ya riashua azala malamu akende kabwe pe ba bénéficier na biloko na nzoto. Bamboka wana bato bakendeke bele ba client lokola eza na piaka na monema oyo bino boza na bamboka wana ba Brésil, ba Tunisie, tout d'abord Tunisie bango baosalela bino babibiyele bango mpe batiaka babiloko nzoto mpe bango mpe batunisien wana oyo bakangi sikoyo congélateur na bango etondi na bibembe. Bandeko bolandaka biso na bato bozomona bazotémoigner, bolandaka ba vice ministre na bino ya santé te. Motu wana oyo bomonaka ba vice ministre ya santé les seuls vice eza na mitu na bango gradi wana vice me na mitu na bango baza na vice moko te à part koyeba français yango bayebi oyo etikali baza na eloko moko te baza mpe na eloko moko ta komemela bino rien du tout. Bayebi ate eloko moko te de boyokelaka bango te. Boyokelaka nde biso bozala ekenge bomibatela kaka teke na kokengela me bozala mpe na biloko ebatelaka bino na kati ya bandako na bino bozalaka na bepasola okangi porte oyebi deja ke soki motu bo aleki na porte yo bombama aleki botali elongi na ye soki bomone moto elaka mpa na bino te ozeli bakota oyo akoya esuka wana kokota mpo miso bakotika libanda oningisi epasola na mokongo munduki ekwei olokoti munduki boyekola mpe kobeta munduki ata na teoria botunaka biso tolakisaka bino tolobaka na bino mpe soki epezaka combien ntango okosimba ngo okomona kilo ndenge nini soki obeti yango mbala liboso okokomaîtrise yango te lisusu ekoki botunaka mpo te ebisaka bino na teorie mpo ntango okosimba yango na pratique oyebi modele okosimbela yango ata bala liboso erate ya mibale korate te okokamuna ye mpenza motu apasuki topasoli etolo mpo akozala na ntibali te. Bandeko bomibatela bokonte na polisi kuta batela bino bapolisi bakoma koyiba na kwanga moto azoyiba kwanga akobatela ndenge nini ye moko deja nzala ebeti ya suki moyo eleki makasi azoluka se sauve na nzala akoki te ayibi kwanga motu wana mpenza akobatelo bandeko bozala raisonnable bomibatela parmi baministre ya malamu bali me baministre mosusu bayebi eloko te bazaka baporte parole mpo kaka alati costume na bagarde école mpe atanga na basilabisi abloka makambo na motu alobi abloke na motu azongisi bareponse azwi na fin du mois
soki na fin de l'année tia zwi badiplôme makambo kaka tanga soki otuni ebunga foki litanga lisusu me babiso te soki otuninga makambo ya ne 80 kinini ezalaki na Portugal na koloba no ezalaki na Argentine na koloba no eloko boye mpo basala boye kozane na kolobelo mpe makambo so nazolobelo natanga kaka mbala moko na bibliothèque nake mpo natia litoi naotanga balivre mpe makambo yango ekangami nga na motu ntango ekangami nga na motu ti lelo ekimaka te me bango ekimaka bato wana mpo ndimelaka bango te ndimela bango na makambo mosusu soki alobi ya batransport ekokita ok mpo tambolaka na makolo no o mikolo tobongisa banzela ok me soki alobi na yo ke biloko ya nzoto bazwaka te eza lokuta bazoboma bato te yeba azovivre na mbongo wana bango batondaka te atotieli salaire ya $50,000 akoyiba kaka tata mosusu wana kombona ekuti ezokima bomoni na makala te batia epe lelo mokonzi aleki mpe na baelection ezali azwi mpe tala bomibatela boyoki bato wana babatela bino te rien du tout bomibatela mpe boyebaka mpe ke ndenge toza boye lisusu twana bitumba ya misato ya mokili se bande soki omoni baamerikano na balusi bazobunda ata babundi direct boye te me bazobunda deja elakisi bitumba misato tout d'abord nga ntango nalobelaka makambo wana nanu naloba teke tokeba bitumba misato ezoya te nalobaka toujours se bandaki soki nde ekatani nango sava so ekatani te tokokende ti na atomiko boyoki tokoma ti kuna wana mpe bobosanaka yango te boyebaka mpe nde bokima nde bobombama boza kote moko ya bien me bokobombama lisusu mpo bopemaka mosolo wana te bokokata milangi ya kopali bokolata na zolo bokangi mopepe ozopema ezokɔta na molangi wana ezozongela yo bon natiki bino botikala malamu ciao. Voilà, c'est là. Établissement Bon Voyage, Artistère. Les cadavres retrouvés dans un congélateur. Au moins 10 enfants. Partagez le direct. C'est chaud ici. Les cadavres retrouvés dans un congélateur chez un Mauritanien. C'est fort. En tout cas, il y a un attroupement ici, beaucoup de gens, voilà. Voilà. Il y a beaucoup de gens ici. C'est la boutique établissement Bon Voyage. Voilà. Partagez massivement, partagez le... Bande konanga. Makambo ya kidnapping oyo. Eza makambo banda depuis kala. Loi moko batiaki yango na parlement na 2023 le 25 janvier eza na video moko Delice Sanga président ya vol a posté yango nzoka na parlement na biso tokanisaka ke tozalaka na balobeli miyibi bono so bavangi na parlement intérêt na bango basi déjà balekisi loi Sénat ici déjà voté yango Sénat ici déjà adopté yango
likambu ya ba vente ya rein or eza na registre moko donc congolais nyonso n'est pas oyo azo se retrouver na kati ya registre te, c'est-à-dire que il est d'accord pour la vente de ses reins. Oyoka nanu Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba, Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Amour na zana chaîne de kitoko ya boss na JP Kiama ta ay boss des boss ya nia ma danger donc Maxime Tolongo la zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mon boss JP Kiama wana na koza ngisaote donc na ko lekate sana napesa mon boss JP Kiama boss des boss. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba, Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Amour na zana chaîne de kitoko ya boss na JP Kiama ta ay boss des boss ya nia ma danger donc Maxime Tolongo la zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mon boss JP Kiama wana na koza ngisaote donc na ko lekate sana napesa mon boss JP Kiama boss des boss. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Amour na zana chaîne de kitoko ya boss na JP Kiama ta ay boss des boss ya nia ma danger donc Maxime Tolongo la zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mon boss JP Kiama wana na koza ngisaote donc na ko lekate sana napesa mon boss JP Kiama boss des boss.